Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bandeko na ngai na pesi bino mbote mingi na pesi bino merci mingi. Bino ba yeso bo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka mama Elia nitima vipi. Muko wazuri, est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Moi de mon côté ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons batela kimia vraiment ezali. Je pense que tant que tu as pona kosola boye, tu as pamba te, ceux qui pèlent likambo ezali na communauté to lobaka. Ngai na lingana okenda makambo batu vraiment na mbangu te pona koloba na kenda ka toujours les chèques pona koloba makambo oyo ezala nti actualité mais parfois batu ba poussa nga bazo pousser nga mameli ya nitu loba biso ba totala kwa to topi côté musu toza na posa to ka maloba oyo uti na monoko na yo yango tina nga pe na telema pona na solola lelo na kanisi tokoswa likambo oyo etali ndeko na biso moko ya mobali bo ute komona ngo biso na ba réseaux sociaux ndenga finga ki mwasi azaki na zemi mwasi awutaki na yebite so awutaki mboka nini mais lingala na ye eza po lelo eza soki ezaiwa zo balingala Brazzaville azo balingala to pe nani angolais alo balingala ezala nango kaka ndenge moko parce que biso nyonso toza eloko moko moye nayeba soki aza congolais nayebi te soki aza Brazzaville nayebi te soki mpe azali angolais nayebi te mais aza kaka mutu azoloba lingala afingi mwasi na lingala makambo nyonso eleki na ndenge ya lingala yango wana bato babengai nga mingi mpo bayebisanga ke mama Elia nitu batindeli nga video yango mpe naza nango nakoki mpe kotiela bino video yango boyoka mais eya tellement salite maloba lobi moyen natiela bino yango eza te malgré aire moko nazalaka mama mongo mais bana batalaka ngai naza deuxième mama ya bana ebele bana nanga oyo batalaka ngai nakoki ko je peux pas me permettre ya kotia video ngo eza na bainsulte oyo babengi so mpuku nyau nakoki kotia yango te alors mpona monopolize parole te il faut tosolola na moto aza mobali komona lelo mibali mingi bazalaka so na respect ya basi na bango te baka na respect ya bamama na bango te bana respect bandeko ya basi te parce que soki mobali otelemi oza kofinga mwasi yo obotami na mwasi moza kofinga mwasi wala bandeko ya basi moza kofinga mwasi mafinga na ye ezalaki ndenge bande kofinga ndeko mwasi wana nayebi te soki aza mobali na ye abengisaki mwasi na ye na poto je ne sais pas soki mpe aza grand frère abengisaki petite sœur je ne sais pas soki mpe aza semeki ainsi de suite nayebi te me maloba nalobaki nyama zoba ya mwasi kende classe nga nabengisi yo nabebisi bambongo nange ebele mpo na yo ya nayebisaki soki oyo olobaki nini olobaki kozwa iber soki mpe ich estce maloba tala zoba oyo tali bumu tala boye kende bakenda kotia bazemi nde bamesana kotia bazemi maloba mosusu na koloba te en tout cas esali mpasi mingi surtout bamama bazaka soki bamoni ke mobali afingi ndeko na bango mwasi mbangu basaka nini babengaka to mpe batindaka video ke mama Elia nitu tala makambo ezoleka na réseaux sociaux yango lelo sikoyo nayebi na koloba ngonga moko te lokola ngai naza mwasi motema esali mpasi esui biso nyonso ndenge bafingi ndeko na biso apart publication ya ndeko apubliaki mwasi na ye wana oyo pe lisusu ebakisami lisusu ya ndeko oyo afingi mwasi mpenza boka kofinga alors na invité ndeko na biso ya mobali papa Antonio naza na ye na ligne awa ye tokoswa ne tanke mobali na minute aza korepresente baninga na ye mibali tosolola na ye nabika kotuna quelques questions mpo apesa biso biano bonjour papa Antonio. Bonjour maman Elia. Boni papa. En tout cas na ngolo nzambe nyonso ezokende bien ataki eza na makambo ezoleka oyo ezosala dite mapasi mais nzambe azosala kaka papa yango wana ntina nabengeli yo oyoki introduction nanga parce que natikaki yo en attente yo moko oyoki ndeko mobali atelemisi mwasi ye moko aza kofilme mpe aza kofinga mais nayebi te eske aza mwasi yo mpe papa Antonio eske otali video yango natindelaki yo mama Eliane. En tout cas avant natala oyo otindelaki ngai namonaki yango déjà na Facebook. Ok. Abi eske eza yango oyo ezosirkule bato baolobela mais en tout cas esalinga mpasi na niveau moko natali mpenza ke eza bieto likambo oyo eza likambo oyo tosolo yango mpenza na kimia makasi eza tokende yango likolo te. En fait na conclusion nyonso nde nasali baitinde mambo nyonso ozoleka soit oyo ya bato basi nyonso ka oyo bafingaka basi na modeli ndeko wana asali ndeko mwasi wana ebosozani eza mwa bambongo ni wana te oyo atangi yango nde ekosomba bomoi ya motu yango te ntango ozoyokana na motu aza na afrique mpe partout kaplata kozala ozali na domaine ya papa Antonio mo makasi mpona bato bakoma malamu boye mona Olivier esela koyebisa yango mama to bandeko ya papa Antonio bien te mo makasi papa s'il te plaît nalobi boye na domaine nyonso ntango oyokani na motu il faut yeba ke ya liboso ekosimba to ekosimba te surtout na makambo oyo ya kokotisa bato
ou bien oya voyage ekosimba to ekosimba te mais oyo esalinga mpasi makasi komona ndeko mobali kosala bainshira bongo bandeko mwasi azala mwasi na ye azala liki na ye en tout cas akoki kose procéder bongo te na 100% ya mibali nayebi ke 99% toza contre comportement ya mwana mobali wana toza contre yango bamiliare na ye te ekosomba vi ya mwana mwasi wana bamiliare na ye te yango nde kosomba bomoi ya mwana mwasi wana yango te tomona bato ebele mibali yango badepensa ebele basombela basi baavion bato otanga bakomba bato te basombela basi bapion wane ya ndenge mais bakei mpe mosika te libala ekufi basala bamariage bakei mosika te libala ekufi yango te okozwa vi ya motu obandi kotaleli mpe ozwi otali te ona ya kofilme motu simotya na réseau sociaux motu akokende classe eza ye eza mwana sitwana nde choke nga papa Antonio ke otelemisi mpenza moto ozofilme ye mpo obokanga na réseau sociaux nzambe na niveau nyonso tololo ya domaine nyonso ata ya bato batindalinaka baintimité na batelefone eza akor ndenge kolimola bino ezokende sikoyo ekomaka kosoba ntango yo mobali ye mwasi ozwi video moto atindelaki yo na ndenge aseke kopiblie yango bolingo nyonso etangama te po esimba ezala non etangama bongo te ntango esimbi te eza na sansi moko te nazwa video ya moto atindelinga na piblie neti oyo ya ndekolo azofilme mwasi te mayebiki mwasi aza na tas de faiblesse aza na mboko te pedika na mboka yango ayebi motu mosusu te ayebika ye azwi nivo banofinga mwasi babiloko oyo eza ya nkele en tout cas mobali ye abotama na mwasi te soki abotama na molingane mobali wana ndenge mosusu mais soki abotama na mwasi akosala eloko wana te epuis eloko mosusu eza nini na bandeko basi na kosenga ke fo kotalaka motu nini oyo ozobandani masolo ya bolingo d'autre part fo oyeba éducation na ye eza nini na ntango koko oyeba éducation ya motu oyo eza boye eza boye eza boye garçon wana je crois ke po akoma na niveau kofingaka ndeko mwasi bongo abandaka deja biloko ya mike mike ya bien te kofinga mwasi mwasi bafingaka ye te ye afingi mwasi ndumba mais ye aza mayele te soki aza mwasi ndumba kozala na ye te soki mwasi aza ndumba kozala na ye te oyo nabebisi bambongo na nga boye eza na chance tuka toza contre yango mboka wana soki justice pene eza tuka mpasi nyonso bazali te ezoyeba peke so baza wapi antuka ndeko mwasi wana ondire baza awa mpo nayokaki alobi nalobaki na ozwa ich ondire abaki ich bien hiber nayokaki elomwa ya bongo non mais je crois que voyage alinga asala eza ya paris aya paris mais esimbaki ta koma paris deplace yakendaki kolibere ye esimbaki ta koma paris ozomona donc eza bongo donc naosenga mpenza na kosenga mingi na communauté congolaise nyonso place nyonso bazali so bayebi ndeko mwasi wana tuka baluka balongola maboko ya garçon wana aza cotisation bato bapesa oyo ya kosunga ndeko mwasi wana po tipo wana aza mpena demo aza demo ntango ozopesa baisi ozozwa temps ozopena telefone na yo ozofilme mwasi oyo ezalaki bokambolaki ne peut-être intimité bolelaki ne mbeto moko ozwa temps ya kofilme ofinga ye opasa ye na resuso bongo aza mobali te moto nde fakete classe bien eza ye amen moto afeneki classe eza mpenza ye non parce que na video ezolakisa biso ke mwasi wana aza édike mpona basi mosusu toyebi atuka na telefone wana nasi kopanzana epo azaka orépondre te mwasi baza telemika azotala oyo mpenza mondele alobaki on répond les imbéciles par le silence elle a vraiment répondu par son silence aza mwasi moko ya lusitu mais aza na zebi je crois soki aza na zebi soki nini oui ana libumu mpenza emonana kiduku mpenza eza shoki bongo ezwi na motima donc akoki koreagir boye te mais shoki wana ezwaka siko na kati esengaka motu olobi ose défoule mais quelque chose éducation na ye bon akoki koloba te peut-être éducation na ye en tout cas aza bien moto aza bien éduqué eza mwasi eza mobali te eza mwasi bon biloko bongo eza na shoki oyo ezwaka na ndenge kati epe aza na zebi na basi mosusu biloko bongo akosala mpe avortement tout ça donc eza compliqué donc ndeko wana en tout cas décevoir biso makasi en tout cas naza contre mibali nyonso oyo bapibliaka bolumbu ya basi naza contre mibali nyonso oyo bafingaka basi na contre so omoni mwasi wana aza ndumba soit eza ndumba bia timina motu azobana moto mosusu tika ye soki mpo na yo akoki soki motu mosusu azana eposata poto wa mwasi atolaka te basi biso mibali nde eza mpasi mpona kokuta mwasi ndenge nini basi baza oyo batolaka te ntango omoni kokuba ye te eza na jean pierre moto aza kote mosusu azozela ya kozwa ye te bakofanda pia bakende kitoko losoko anaza komi bololo kuna akokoma sukali donc so omoni esimba te tanki ofinga mwana bato ofilme ye tika ya
akende asala vie na ye mosusu ete oleka osambwisa ye obanda kofilme en tout cas toza contre yango moto nyonso oyo akoti na mwasi akotani na mwasi soki motu oyo esalaka akosepela na biloko wana ta mokeki en tout cas esungi biso te esungi tata moke Papa Antonio à part wana pe nakanisi lokwa yo oza abonné nanga oteki émission mona asalaki osu ndeko na bino so mobali a publier mwasi nzoto ya mwasi ayaki na basalite ondie bauteki na kati ya matuza sikoyo mwasi abimisi basalite ya nzoto akamati ya filme mwasi na bosoto nyonso apublie nayebi te yango mpe soki omonaki yango ndeko wana okoloba nini mpe mpo na ye osisi kosala bosoto na ona mwasi eloko basalaka bato mibale na kati ya lieu sacré ntango osilisi okamati ofilme obwaki na réseaux sociaux ndeko mobali wana mpo okoloba nini mpo na ye mpe mpo na bandeko nyonso bapubliaka vraiment beta sete na bandeko na bino mibali mpe se bango conseil oyo bapubliaka basi ndenge wana yo ozwi mwasi consentement na bino mibale bosisi babilenge ngeli na nsima nango kamati opublie surtout mwasi ayaki na buchafu nkele salite makasi apublie mwasi mpo asambwisa ye okoloba mpe nini mpo na tata oyo anasalaki ndenge wana mama Eliane bango nyonso basalite ili azopiblie bolumbo mwasi me nga nakolala na ngulu te soki nazolala esika moko na ngulu soki nga mpe naza ngulu donc oyo eza mpasi eza nini nakosekaka na bandeko basi fo yeba motu nini oyo kokende na ye kotala nano pelite mbongo te miyeba erota aza nango tala nano comportement nano mosusu ya motu okeza na sens te nga naza na sentiment na yo na esengo na yo yo oza wana na kobangela oyo te soki osimbi telefone parce que toloba eza nini moni ntango toza no esika moko na ndenge oyo eza sacré fona na confiance ya motu oyo naza na ye donc na lie sacré nayebi etadami na ye te oitile motu eza facile mama Eliane ntango fai na motu deja une semaine ozobeki motu oyo aza boye motu oyo akendaka boye motu oyo aza moto ya basentiment motu oyo aza moto ya kozoba fo toyebaka motu nini nakoba na pa ya basi mpe mibali eza mpe na basi wapitaka basi bongo mais mibali mikolo mibali nde bazosala yango makasi koleka basi papa oui mominiki oza na kwesi koke mibali nde bazosala yango yango azobaki ndeko mwasi nyonso mwasi na poto bio partout mwasi atulaka te so pas gentil osimbi te André mpe matiaga yango na posa bakotala etadama motu oza na ye so ozomona ezokonkole te makambo na bino oyo bana motu ke ekosnamo ekoboyo eza na bote wi na no basalango pamba te ntango kokoba koloba non ntango so moto ozoloba no te okoya kosambwisa fi na yo pamba omona individu moko boye azata na sens te azata na avenir na yo te aye kosambwisa carrière ya fi na yo donc baza mibali oyo mito esalaka te baza mibali kaka mpona kombo babenge mobali peke mobali kasi eza te kimobali eza kaka te peut-être nde totelema toyataka pantalon nde kimobali yango wana non ya mibali mosu omona neti pantalon me na ndenge mpe ozotala neti neti robe mpe robe atie eloko te na se donc mobali te moto osalaka te donc il faut mpenza bandeko basi soki bamobali mwasi oyo mobali nini oyo kokende na ye na ye okende na ye te eza na sens te oke publie moto mpona point fort no nde yango wana kopiblie motu soki oyokani te na motu okambo wana pe te nini oyo esilaka te nyonso esilaka oyokani te mokamwani na pe te osalaka mabe te botika yo kei loake boye loake boye lobi nzambe akosunga adefiske ata kopa mai oyo motu wana akosunga ye ntango oyo video okoboye opiblie mwasi ata bato na yo oyo bazalaka no bayebi bakosepela na yo te bakomona oza te baza na confiance na yo te yake naza danse me oza danse te okelala tozaka na yo tokosepela nyonso omona oza motu moko ntina te ozo kosalako na mwasi oyo kutu boyebani nzoto nyonso bongo ngai naza ndeko no mobali kosala ngango eza facile donc baza bato oyo esengeli bazala na société te bazala na bato te elongo bango mpo bazala na ngambu na bango na kote mosusu basali mboka na bango na bajare na bato ya bongo donc baza mibali te soit douleur ya mwasi foi bakosipotango foi bandenge ya koletilango ya kofilme mwasi okopiblie eza ata ofilme opiblie ekorezele baproblème oyo oza wana ye te bolingo esilaka bolingo ata edimine mobali foi bandenge nini mpona kosopela mai na flaire opo ebota sumboba kitoko siko misusu kosopela flaire mai te ntango ezokende kokitana kobeba ye azomona nani misusu onabongisa azoezwapeyaye mpona ye video ndako kibwe te mwasi na kosenge bolimisi non tout au contraire ezokende koma moto na pétrole kobakisa susu baebele na baproblème oyo en tout cas toza contre yango à 100% na bandeko mibali nyonso oyo baozwa bavideo kopipiaka
na basi ezaki mobali te eza kosoba eza bonyama. D'accord, merci. C'est moi cité. Merci papa. Merci beaucoup papa Antonio bandeko bayoki en tout cas merci beaucoup. Tozana kaka pona kosungana sungana soki kambo ezali mibali basali mabe na kohésiter te pona benga yo pona tosolola ka ndenge tozosolola boye. Merci papa. Na mto soza bata kopesa mboto ne sait jamais. On va pesa ka mboto ne sait jamais. Bon, na pesi mbote na camarade na ngai Michel Kabea, na pesi mbote na ndeko na ngai ya mwasi Amelia, na pesi mbote en tout cas na pesi mbote na bandeko nyonso oyo tozalaka bien na kopa nzambe eza babatela mabota nyonso kimia epila biso nyonso. Merci papa. Merci beaucoup papa na ndenge disposer tana mpona ko répondre na ba mituna nanga. Merci, au revoir. Au revoir. En tout cas, boyoki ndenge totu ko swana ndeko na biso ya mobali papa Antonio de temps en temps to bando swane boye po ye azana bo moto kati na ye bandeko na biso ya mibali bozo sala mabe makasi soki peza bandeko basi to koloba so eza bandeko mibali pe to koloba eza bien te ko nyokola mitema ya basi na ko publiaka nudité ya basi vraiment ya bino ko tezana ko mo mukilene e chokaka te mais ba mama e chokaka makasi vraiment en tout cas bo tika bizali oza bizali moko malamu te pona lelo naza ba commentaire minga osala te to sukana na pesika mote na oya ngai ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari. Je te fais de gros bisous ma ya d'amour na solo ba bisous na yebele na pesa bisous na ngai ebele pa ya Matiti la Congolaise ma sœur de notre mère ba bisous na ngai ebele pa ya Vivi Colette Wenge ba bisous na ngai ebele pa ya na ngai Eugénie Ambiane ya mama Eugénie baza mibale ya Eugénie Ambiane na mama Eugénie oyo ya papa mongai ya momo mama Eugénie mongai makopa de moi de dedans de moi na pesi bino surtout ba bisous na bino nyonso famille du cœur na sali bino famille du cœur na ngana so na pesi bino en tout cas ba bisous na bino vraiment ebele esika bozali. Yamete na Toulouse, je te fais de gros bisous. Maman Isabelle na Motoba pesa, maman Motoba mboteo. Maman Bernice na Toulouse pesa, maman Toulouse bambote na bango, maman Matondo bambote belé. Maman Deline buka mapeka ba bisous na bino surtout en tout cas na lingi bino mingi. Nzambe ya mawa aza na biso, nzambe ya mawa abate na biso. Maman na ngai ma Pauline belle corps moi. Omoni lelo asuki ya mikuse kaya ma Pauline, ouais naturel hein. Belle comme moi, je te fais de gros bisous ma Pauline Irlande, moi c'est papa Romain. Ba bisous na ngai belé na ndeko na ngai moi si semeki na ngai moi si yanga. Mama Chantal Kile, sala papa Kile ba bisous na ye ebele kaka ndenge o mesana ko sala mais na mbunzu parce que o wuti pa ya maman Elia Netu. Pona lelo to sikona kadina ba que Dieu vous bénisse. God bless you, Mungu abariki tata zamka lusaku muna. Nzamba ni benshene bana betu bons. Bye bye.